aussi faut kabwana na ba flatteur faut kabwana ningi ngobila moko a vivre ba flatteur non so ba entourage qui a kabwani na bango pelo mazongi en forme dimanche au Tozala wana na cathédrale pour dire merci au Seigneur parce que ngobila a zomeli biso en bonne santé. Ah oui. Et Pesaka Kande, le meilleur de Kinshasa, l'ancien gouverneur Maele, Nani Soropé sa chance à la peine nayo, à l'obélaxou action nayo. Ba très très bien sur Babimina en poissa. Au Bokanisa Mobila Rozongate, Yewanazan à Kinshasa. Et vous allez vivre. C'est lui qui accompagne valablement le chef de l'État. Ah oui. Tant que journaliste d'investigation a yebi yango, tout le monde a action comment est-ce que bisika toi rotambola à Kosalaba masse. Il y a population pour accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gentini Ngobilambaka. Na baki une émission on est les kaki azako mérité pe oui. Si na remaniement zo mérité pourquoi pas VPM. Ah oui. Messieurs et dames, actualité commentée à Moko Mwalelo et Sili. Na pesi mbote na ba communicateur nyonso baninga na ngai nyonso na pesi binombote ezali komba bubunda. Ndenge bazali ko yamba bino na ebike makambo zako. Pe na pesi merci. Na bato nyonso balobi ete Ndekombuyi ozali du bon côté de l'histoire. Bon côté de l'histoire, bobo sanate ezali ko lobela positivement mboka na yo. Ndenge biso na longwa kanda ko natiki bana, natiki madame na eko lobela la nation. Na kotikala ko lobela ka nanga to Kagame te nga na plateau yo. Na ko lobela ka ba prouesse, na ko lobela ka ba fort. Na ko lobela ka ekolo nanga Congo démocratique. Merci na ba konzi nyonso o ba pesa ka litoi na masolo ya Congo télévision. Na ko sala ba publicité na bangote mais na pesi merci. Merci na batu nyonso bandima projet ya masolo ya Congo Moïse on va te soutenir. Ata na losambo, ata na conseil, ata na finance, surtout na finance na kotanga ba komo na bangote na pesi merci mingi. Et bah on a nous besoin continuer na ko accompagner